Tala bien, koto, vous monde. Ok. Koyo, musicien, papa, pesa réaction. D'abord, na autant comme. Femme mariée, moi si naie, na moi si adana poto ba bundeli musicien wana bitumba papa. Bon, les artistes wana bon. C'est un artiste que moi personnellement j'ai soutenu. Que moi personnellement j'ai soutenu na début à carrière naie. Moi biso ba toto ko na via banzala, ba via ba pasia. Nzamba c'est exception que l'obiso tozu na ata na 22h to bungate to tika biso ko ba fanya banzala. Biso to koli oli fufu na mungwa. Fufu na nguba. Biso koli ka makolo biso koli na ba oli akwanga na avocat. Biso koli kaka na ba OK gambela ozuma chemise à 500. Biso koli bona na etana ke étudiant moi ça pesa moninga bisou yo pesa mbota liboko. Tu vois apeso yebe litamane beba. Bouvez ma master sanga na fille aye. John mtui, kingani mtui wati mbota liboko. Mais me laissez ça ici. Et maintenant moment na peso bisou ne na be salita manae. Dans un mail de biso que attaque au bozui, tout bungate, c'est tout ce que je peux dire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site, La Voix Céleste, Nzela Lola, Esika Bonzambe, et Kitarana Loye, mon amaloba pena misala, Simana Antoya Oloba Kenzama, boy, to croyez le ce soir, puis Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Fouta, laisse-moi vous dire que Lola et Foutabiso, et le Mona Papa, fait amis si à pasteur, fait amis si à la bouche, autorisé de l'éternel, Nanga Moisirik, Pena Mama Philo, Mokoya Motema Bivense, de Homo depuis Londres. Maman Gisèle, Loukelo, Motema Papa Emmanuel à Boston, Nabiso, les frères Papi Kongenda. Oya azali vraiment na studio azo enregistré album ya kitoko makasi koleka otozo zela featuring eza moi mikuna qui sera sauvé et le mon frère Papi Kongenda Motema Mama Sylvie Wachini na short font tozo zela album qui sera sauvé pe na mama mami mbunga Motema Papa Blaise mbunga na Suisse Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa biso bien-aimé dans le Seigneur Simana to ya ko bakenzamba boye to kwai ye diso swap na bola nyons tout azo saela biso bande o babenga ki biso toujours na 4e émission na rien que la vérité na 6 jours to soit na frère Max la fois passée bien-aimé dans le Seigneur et concernant ma bala bande o babenga ki concernant makamo ba réalité et les kanaka na ba foyer na ba famille ba divorce o ke sala makuna trop na poto Niñeza à la base na obandeko mingi ebele babenga pe toyeba na koyeba ba makamu susu oke babenga ki frère Max azawana yande tozongisa susu. Shalom papa Max. Shalom ndeko nanga Alvin Beya, merci pour l'opportunité au Pesinga ya koyeba ko échanger baba ndeko na biso bazana poto bipai na bipai pour nos Italie mabala et nous espérons que tout au long de l'émission ebele ba kozala édifier pambate biso to la pandai koloba rien que la vérité. D'ailleurs ça devise émission dans tolobaka pour être biso to bi koloba tolobaka pour être to sungana to sur Bible mon peuple périt par manque de connaissances. Blaguer na yo na ba domaine mususu ya vie mais ba blaga na domaine na libala te. So muta échoué na mariage vie na mo bimero za la mabe. Et bah te bamsu ba kufa lelo ba mort subite ba su ba beli maboma lelo na vie izaka pona libala. Lorsque ça ne va pas à la maison, à tous un président de la République, à tous un nani, je te dis, tu seras un homme déséquilibré, un homme méchant, un homme qui de temps en temps vivra dans les regrets, dans la désolation la plus totale. Ok frère Max, et dans la réalité, nous sommes dans ma bala, au lobby que tous les balans au sérieux, tous vraiment comme avec beaucoup de considération frère Max. Et dans la jeune bébé bazobal, et dans la jeune fille belé, au bâton ça va fiancé, na bango que baba la libala. Et par après quelques années après il y a mariage, bah comme moi et belé na kat yanda il y a mariage papa Max, et zalarani no juste. Ok. D'abord, il y a la mise au point. Au milieu de ma fiançaille. Fiançaille, ils allaient à l'ibala. Ah bon? Fiançaille, ils allaient à l'ibala. Mais malheureusement, le nambo qu'on a biso, fiançaille, c'est comme à l'ibala. On va tout emballer, fiancé. Mais pendant les fiançailles, il y a 150 fois. Pendant les fiançailles, il y a 250 fois. Et pourtant, fiançailles, ils allaient à l'ibala. Fiançailles, et puis même fiançailles, c'est des moments d'observation, moments d'études, moments où on de combat de moi si balakani libala
Hein? Ils se promettent que voilà, ngai Alvin, na demi ko zoyo na libala, hein? Et ça moment où baza ko cheminer ensemble na kotala naka boyo ko sunganaka kino mokolonza ba ko permettre ba se ba balana. Mais lelo pe surtout na Kinshasa, sukaka mwana mobali aki abimé pe ba boti fiancé na bango comme officiel et d'une manière générale à cause ya nzala, à cause ya minyoko, à cause ya passe na Congo, mwana mobali amemi ngambo. Ko fiancé mwana mwasi na Kinshasa za ngambo. Eza lokola chemin de la croix. Mafuta ya mwana mwasi eza yo. Oh Minerval eza yo, robe ezali yo, ngambu lelo na Kinshasa soko ba pare belé baza ba irresponsable. Ba pare belé ba démissionner na rôle na bango. Yozo mona ba yanketanga sali mona mwasi présentation, a kenata 3 jours. Ba kana pique-nique na scellé. Ata une semaine, moi moi ça que na kolambe pa na ye, asukola ka ba sous-vêtements, parce que mission en vérité hein. Asukola ka ba sous-vêtements, asala ka nyonso. Donc fiancé comment pendant même si ba yeba na ta 150 je rencontré un garçon. Ana fiancé senga papa Max, nga fiancé na nga to yeba na ta déjà attendez de tout bana ata ba 1000 fois de ce coquille. Tu comprends, jeune garçon que je cohabite, il est déjà fiancé, il est nous autres, t'as 1000 fois déjà coqué. Vous comprenez, il y a aussi des parents, bas à la réponse, parents font la mission. Moi, une fille qui se respecte, elle n'est pas fiancée. Attends vous les obéta, à Lucasa to zomé, mais na qui j'attendais dans zolo ba passe ya pamba donc monsieur au seka baso azako tiola. Pourquoi les lots beaucoup de divorces? Pourquoi le lot m'a balé belé et batozo couvert li feu na kat na libala. Avant que on réponde à la question, on obéit du solo ceux qui a royé plus de 100 francs, ceux qui 200 francs. Mais on a coûté une jeune fille, moi papa m'a après avoir fait l'émission tout solo, une jeune fille moi bien à lobby que non c'est normal frère Alvin que aux un moment chancer les un moment qui a boyé ban. Il faut y bêta musus que après mariage na katanda ou découvrir que fiancé non azo coca comme on a ban niveau lingela ratazo coco satisfaire yo peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mon copain de musus a loba que nyonga na bala na yo découvrir moi si na ngai que pendant fiancé na linga qui te metto au bala na que azala solo blo nyon swan ozo monter que na nende wa moi swana lobi que na moment ya fiancé senge koyebana tant musus qu'il y a quelque chose qui ne va pas tant que boyeba non tout ça stop avant que tout balan. Merci Alvin, de très bonnes questions. Émission les arts chrétiens. J'espère que mais rien n'empêche que tout toi dans l'émission. Mais je me dis que la voix céleste, ils a cite moi la chrétien, ndeyemo ba bonzambe toujours la devise. Non répondre pour la devise na yo Alvin, eza urubagabo bonzambe. Bonzambe lolo. Ah OK, c'est bon. Où est émission la chrétien? Moi mon seigneur obala aza mungu atomekaye. Azona mekana natala ceux qui sont ces alino et eza bongoté. Et puis les cas de propice, les cas de favorable pour la sexualité d'après Dieu, ils allaient dans le mariage. Dans le mariage. Oignon, c'est ça les makawana, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Moi je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux enfants de Dieu. Alors au païen frère Max. Attends de quoi yebinzambete. Moutouma ami kelate. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui le créateur de toutes choses. Et au sommet de l'omutuka. Mundele déjà moko ça va principe à kumbela mutuka. Téléphone aux anango. Eza papa na bino mutasalata. Mutu concepteur ya téléphone après ça va principe fina boye sala boye so boko to sango téléphone ekufati. Au boko to ça va principe. Ya mutu asala kisi. Ya pharmacie ba koma kuto notice qui soyo formela encore après 2 heures qui soyo boyebo qui so melon ko kumbate yo biba ngana kumba oboma bato mo po kufa. Donc c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses et nzamba sala pe ba principe o alingi biso batoto sayango. Je crois avoir répondu à tes questions. Mais pourquoi les lots beaucoup de divorces? C'est la question que tu dois répondre les lots. Mais bien avant cela, ils allaient même mawa, même les lots dans l'église. Divorce, c'est ça même l'église. Bah pasteur rebelle peut ba divorcer, mais bah oka soni ya kolobango. Divorce musu c'est zandeni. Moi ça va dans les États-Unis,
Mobala vana na Kinshasa. Ça c'est quel genre de mariage? Et écoutez le même l'église, beaucoup de pasteurs. Moi ça à Londres, il y a Vandaka. Moi ça en Allemagne, il y a Vandaka. Écoute, na ajone tianga boy. Bien que je parais jeune, mais naza mukolo. Na âge ne tia yo zolandanga boy. Na âge ne tia mutua na zolandangai. Tu sais qu'à un certain âge, ndene nzamba sala biso bato, tu as besoin de rester avec ta femme. Tu as besoin de, à un certain âge, au lingo lingate. Ndeto raposa maya komela. Ndeto raposa na kene ko suba. À un certain âge, moi ça raposa mobali. Ana posa ba sala e bolamu. Ana posa ba pambola e. Ana posa ba sepelisa e. Mobali pesa na posa a pambola moi si. Ana posa sepe. Il y a un certain âge au senti que le corps a ça qu'on exige. Et tout ce pasteur, moi, c'est à Sali 23 ans, à Kingala, à Sali 15 ans. Nous sommes même à Kenarazo, mais vous savez, une année. Nana lambelaka, nana skoyabilamba, nana tamukose ezora, nana sungarayo. Voilà ma parenthèse. Pourquoi les lots beaucoup de divorces? Les gens ne sont pas préparés. Quand on liba là-bas préparé. Et les gens ne sont pas préparés. Comme mon moninga bali, oh libala et otakine. Waouh! Il y a pas ça l'émotion. Il y a pas mais il ngapela moi ce que to ngapela ko na kokina libala. Aïe qui préparer beaucoup de jeunes filles. Le lot ma bala ba jeune et belé. Divorce au monde to bala ni le lot 3 jours après ba kabwani. Bato bala ni une année ba kabwani. Les gens ne sont pas préparés na libala. Il y a une préparation pour le mariage. Pour le ravino ça l'émission. Autant à ceux qui n'hésitent pas na yoki. Tu as suivi une formation Alvin. Le lot ça émission. Ou il y a na TVK changa changa. Ba kota na libala changa changa ta. Et le commis balé le manque de vérité. Vérité ça au moins moi sous moussous. Avorta 7 fois. Mais tant que je suis fiancé, tu n'as jamais comme ça fiancé n'a avorté 7 fois. Moi je connais un pasteur. Un pasteur le lozo fout à ma soumou, aza innocent. Pasteur alingana ki na sœur moko. Quand de ba sœur ba ya l'église bo. Nzoka sœur wana asala ba avortement. Docteur a dit que yo ndongo za robota raté. Alingana na pasteur a bombelier a dit ça. Oh libala et otaki na nzambe wow lelo bazana 15 ans babota raté pasteur tanga rotimbela liso abi mais qu'est-ce qui ne va pas a même pas ba gynécologue babi mais moi sinon robota ta ça fait combien d'état bobala na autant d'années ah maman pourquoi tu n'avais jamais dit ça à ton mari? Puisque en ces temps-là, lorsque vous êtes engagé pour le mariage, déjà la situation était claire. Mais pasteur, il est là, moi, c'est un d'accord divorcé, mais Sony, mais Sony, mais Sotali na libala na, et Sengo Zalara Lissouté. Et Sengo Zalara Lissouté. Là, vous passez, je vais donner un exemple ici. Moi, na mobile, on a systématique na Jida nae, Jida Zanzota mibali. Jida nae toka Songo. Ana kasongo moko ya boy tata kabamba na tata tala kasongo nae dans zota mobali quoi vous comprenez kasongo ne za boy olebi sa moi c'est comme ndeko zo mona ngawa je t'aime kasongo nanga eza boy alobela moi cité oh libala et utaki na nzambe uwa ba pesi ba ya na ndaku boy papa lali na pantalon ah yo so na pantalon ndengeni moi ça ningise ba je suis fatigué ah mukomi bale je suis fatigué. Moi, ça que n'a pas là, c'est quoi? Moi, ça m'a yé le bazar. Ou m'a yé la Saint-Esprit. Tant que papa soukola, moi, ça que n'a pas là, na douceur, lengatala. Ngoye. A Monica Songwa, ya mobile, tala ka songo moko, kabama la tata mazana ka songwa awa. Moi, ça quoi ya? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Joana, t'embarqué dans l'état. Et ça écoute divorce, c'était annulation. On a annulé le mariage. Divorce c'était ba nila mariage. Quand mon soupé, papa mon soupé, aïna kasongo peka ya boy. A bombela moi si. Au moins tu vois problème la vérité. Ayebi ça moi cité. Ben pe nanda ko liba le même jour mariage. Moi ça c'est je suis fatigué. Ah je suis fatigué. Ah je suis fatigué. Ah toi pour et comme mon colon mon balabi, moi ça bitumbako
que je suis fatigué et balenga pour année pas moi ça remonte nzota mobile ko jida mokutela jida muke konde tsarawe ba jida jontera jida sara boy que loko moya muke makonza la femme a commencé à pleurer papa et puis ça nga bopani mais aux andoki libale ça nini ekufa tu vois donc on a passé quelques exemples na lelo ma bale belé vérité zate mais bana poto belé bana poto nana respect na bino mais bana poto belé ba bomi bana basi na Kinshasa ba panzi mabala bato ani na mwasi na poto za pe na Elkin basa Kinshasa lokola nzala lokola balinga médiocrité complexe wana ko complexe na mbala ngaza na Londres mbala ngaza na Paris nzoka yanke na poto za na bana 7 na bana 8 atika momi kuna na aina kinawa ça va de ake papa sipe mbongo oh libala pe asala ke ba ketina nini ba ça peut mariage civil mais nzoka za na mwasi na poto bana poto belé je vous aime beaucoup mais et belé pe katina bino bobomi mabala bato bobomi ba jeune fille belé ba maman boza bwana poto nga na ramuta vérité su muta ko yina ngai na ninga menzamba linga ngai nga na yebi bana baso ba koti na mabele likola bana poto nebi bana baso ba beli maboma likola mibala poto ana mwasi na poto aye ko mbrie couple bato Kinshasa. Et surtout ma jeune fille elle sait comme bala oti poto azolenga lokola poto eza lola vrai je vous dis net yabi bala moto sama mikolo notant comme pays ta yankaza na mboka la pays songolo pakala ana mwasi na bana kuna auti mikolo yo bozela ngata tangla bino kombo auti mikolo ko bala ko sa libala oh libala moko awa puis vous comprenez mon frère des choses qui se passent les lots. Endingo mo pe ba mama pe belé ba ota poto azana type lemo ko na poto aye awa na kin azumo yanke mo na bandal azumo yanke mo soki wape na nini kuna tanga ye awa ele ye pe koto ana mutu mo zoluka sepelisaka ye. Donc makambo zoli kamikolo na mboka je vous dis ce n'est pas possible. Et frère ma réaction non par rapport à les solo ya mama pasteur moko oya wutaki poto ayaka roteka babilo na ye ba faire na kina ngeza que moi ça libala ya na kina teki bilo na ye mais on considère que mama pasteur bazana camarade na intime camarade en pe ba yebani na mobali na ye kuna na poto. Donc on est une maman pasteur et comment que chaque année après 2 mois 3 mois ya na ye kina tika na ye papa kuna azana na jeune garçon moko wa babimara na ye barenya na ye na yebite elo ne c'est pas ça entre ye na mobile na so pe mobile na ko ka ko sepe ça été camarade à côté idée que non ba jeune na kotoyo bona bo alingi pe jeune zeme ko ta te côté tant zeme côté ba comme ça ba démarche que ba longola zeme. Il y a maman passé et dit que non, ça fait tellement longtemps que abana obo ke ba bimana mobile na ya ka koto kin. Quand je me côté ba kotina procédure que ba longola zeme. Camarade na wana zonga lota na mabe abenga famille ya mobile abenga mobile au moins no eza boy. Donc maman pasteur ayo kozwa zemi koto na ki parce que mobile na CP sarayete alingi alongola zemi pe ayo ko bimate akufi papa. Par rapport à ça, maman pasteur, du lobeko a été. D'abord, non, ma bala pasteur, tata pasteur, toi un respect na bango belé. Tata pasteur belé, bazo nyoko la maman pasteur. Ah bon? 30 jours à jeûne et prière, 24 jours à mangengenge. Net le sam lobby dimanche boy. Depuis 6 heures à zola na sima, ou que l'on a nkolo. Abose que maman pasteur a za muto appelle un sentiment. Ça je te dis vrai, nga solo na maman pasteur bazo nyokwa ma ba traiter ba maman ba traiter ba sina bango za mupagano comment c'est charnel oh charnel ça oh maman pasteur alingi nzoto ça n'a rien à voir et papa m'a montré qu'ils ont encouragé ma bé non alongo poto abimana jeune moko na zoya na lingi na commande non Alvin na ngina commande kuna na peso ka pona otali soke ba pasteur be ba nyoko ba papa ba maman pasteur retraite za ma bête mais tu dois aussi disposer du temps pour ta femme ko pese bilei na ye ko pese bilei ya se biloko boma ko pesa ye
Mais comment on a bango azaka na retraite, azana manganganga, azaboye boye. Ce qui pas ma pasteur, azuma loboko, asimbi kota Camille. Alors, c'est ça le problème. Tozanango lelo awa. Attends ce qu'on a jeune, ce maman pasteur a coquité et que boza marié, sera sengio au sumukita. Et là, sera akora qui n'a été tant à moins sous pas pasteur boy, nous autres c'est yeye sali, bilor nzote ningani. Sera sengio pesi ata moi litre moko au sumukita. Ata litre moko pesi pour continuer prière au sumukita. Il faut pas y bango. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a aussi un temps pour s'occuper de sa femme. Qu'on peut sayer bilo qu'on a lia. Mais yo comme au kanga. Mutu nyonso nenga za mu atal vin ngoza. Et oyebi ke fite la linga oyebi ango. Ndenge ba maman pasteur pas za papa, mukilo papa. Dernièrement na vana na moka téléphone moi SMS yelinga. Quand semaine SMS yelinga. Bonjour frère Max, je t'aime beaucoup, je voudrais faire l'amour avec toi. Et à qui on a reporté une église la louange. Dans mon cas, SMS. Tu comprends? Alors, na ebisi démon. Yebisa bato batindio ke kope sainini et foiré et simbite boluka stratégie mususu. Na comment même na téléphone nanga SMS piège. Tu comprends? Heureusement que nga naza mature na ye. Oh batindie bakanga ngai ba filmer nga basa nini ba panzanga mokil mobile na comment na téléphone nanga soli na olaksa yo na comment SMS piège. Tu comprends? Nga heureusement na boule na oyo batango bango yo mais soza noka noko moto moni boye moko ba asopa no sani opambola ye. C'est pour dire que pasteur va disposer peu bata. Ça peut aussi arriver quand il y a une opération. Mais nous ne pouvons pas encourager maman pasteur. Puisque papa azo koka ko sepeli saote o que nous en comme koboy la maman pasteur a sali mabe. C'est ici l'occasion c'est qu'on interpeller l'église na biso le zarara prospérité, succès, délivrance. Mais enseignement za mingi tel l'église na biso sur la sexualité. Nyon ses alliés qui la namboka oh Dieu lui-même ne s'est pas gêné pour dire que Elkan a connu Anne sa femme, c'est dans la Bible. Dieu ne s'est pas gêné pour parler de la sexualité, mais aujourd'hui dans nos églises on n'en parle pas. Bato kota libala rara, oh libala, mais yebite. Musozo kota libala na banseema erroné. Ndenge mtuma obsaka que non songo sa rapport c'est basala ka boyebo. Oh bisonde l'église, faut topé ça ba jeune. Oh beli kota libala, topé ça bango ben formation en solo. Bakare sakaboy awosa rapport sexuel sala bakare sakaboy boye position boy sous moi ça juge basala boye tala boye maman basa tout ça et sengele sala l'église na biso mais l'église akaka ba mona ngo bokena lo la zaka miselekete zaka magorodo ezaka pasteur abeta matea o akozambongo belé tout ça mais ko vondi ça ba jeune kopesa bango makambo esenge pour papa na biso na débit awa bato nyonso ba choix na mabana na bango baza ba malheureux. Il y a même des gens en Europe là-bas na poto mais allez là bato belé ba mabale belé za ko kufa mais les gens font semblant mabale belé comme dota asuna divorcé ngana ebani to pesa mobulu talaka ka to battre avantage to apena poto awa suka na kabona mo mieux pesa mystique to va na ra mais aussi mbate. Ngana yebi que libala moko ça déjà ya ba pasteur na Kinshasa elinge kufa déjà libala moko notanga kombote libala moko ya couple moi c'est mobile baza ba pasteur moi c'est mobile ba pasteur belé boyebi bango natanga kombo notanga kombo bango prochainement couple moko moi si pasteur mobile pasteur bango nyonso ba pasteur boyebi bango na Kinshasa mais déjà divorce comme à 98%. Divorce c'est à 98%. Mais bon c'est la semblant. Mais ngana yebi que déjà parce que va divorcer. Maman pasteur alinga sou pas pasteur simba été. Ce qui les quelques fois bazala ka sou ba ça rapport sexuel. Ma pasteur ine ka lumu, on est lumumba tia. Du début à la fin il y a rapport sexuel. Lumumba tia raboy. Ma pasteur on a zaine ka boy. Pas pasteur kuna sali gymnastique na iti amen amen. Ma pasteur zaka luboro ya lumumba ka nenga beta boy. Après ça bana chango mbote. Est-ce que tout cela est content na bolingo papa?
Solingi un jour, aux émissions Mikolo, prochainement, tout ça l'émission sur la sexualité sans tabou. Et puis tu yebi sabata poto que émission eza pona ba Mikolo, hein? Émission bala semato le kaka la sexualité, na ba la sexualité eza nini? Quel est le plan de Dieu sur la sexualité? Comment faire la sexualité? Tout ça, betape nyonso to le belango sans tabou. To pesi ba ba nzambe rendez-vous sans tabou prochainement. Na ya pendant enseignement sur la sexualité sans tabou, selon Dieu, pas selon les hommes. OK, yo vraiment professeur ya mamunion tout papa Max réaction na ka papa na rola sa photo te peut-être li so maman pasteur mona papa pasteur bande ba yebite au garder comme na sima émission o yebisanga eta confrère na yo nga pe na rola sa bango te bande papa Max nazo talisa ka papa Max et dans un grand musicien mo bien aimé dans les Seigneur OK boyebi congolais mona kini bien aimé au père dans un succès naé abala naé déjà et moi si ya poto bazo wele na mwasi moko bazana kini bakutani bitumba babundeli musicien chrétien ou bien aimé dans le Seigneur et ça livre vraiment pas si basi musu babeng on a celle émission na lobi mama tambo lingana bino mi balenga na zala kito yo e ba ite ka mobano za mobulu oh non papa biso ndeto bala ni bona bo te celle mingam non 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 ako kota su ba bêtise na bino wana te prier kan nzambe obi musicien non oui, moi, c'est un bala, non? Est-ce que moi, c'est un aux hommes? Yes. Au monde, hein? La photo. T'as la bien. Photo. Aux hommes. Ok. Musicien, papa, pèse réaction. D'abord, on a autant comme. Femme mariée, moi, c'est un. Non, moi, si adana poto ba bundeli musicien wana bitumba papa. Bon, les artistes wana bon. C'est un artiste que moi personnellement j'ai soutenu. Personnellement j'ai soutenu na début à carrière naé. Moi biso batoto ko na via banzala, ba via ba pasia. Nzamba c'est sabso que lo biso tozu na ata na 22h to bungate to tika biso ko ba fia banzala. Biso to koli olia fufu na mungwa. Fufu na nguba. Biso koli ka makolo biso koli na ba olia kwanga na avocat biso koli kaka na ba OK gambela ozuma chemise à 500 biso koli bona na etana ke étudiant moi ça apesa moninga bisou yo apesa mbota liboko tu vois apesa yo ebelita mané beba bovona ma master sanga na fia ye John Mtui kingani Mtui yo batio mbota liboko mais il laisse ça ici et maintenant moment na apesa bisou né na be salita manae dans un mail de biso que attaque au bozui to bungate c'est tout ce que je peux dire mais de quoi vite aussi ces missions te sana le bela phénomène va passer à PD on a pesé mission on a pesé tout ça prochainement tout le bel cambo va pasteur tout le bela va pasteur PD histoire vraie plutôt le bela la sexualité selon la volonté de Dieu sans tabou. OK, merci papa Max Rominaso ya émission na biso. Partage ton paix papa. Partage ton paix zali ministère Nzamba pesa biso Alvin to komi dans la 3e activité na biso il a fallu ça le premier mais to position pour le 17. Partage ton pain isa ministère ko la pesa pour na kosunga babola kosunga ba orphelin kosunga bato bazana passe. Obila mboka na biso nzale zai tellement passe que ce que biso yonde kozona na Nzamba pambola pensez aux autres. Vous en combien de valises à Bilamba? On lit à combien de fois par jour? Dépense à combien pour nous rouler? Tant qu'on dépense pour nous payer les joueurs, qu'on paye ça même parfois musiciens pour yemba yo. Est-ce que tout autour de toi il y a des gens qui souffrent? Peut-être on rappelle na posa ou aider mais comment on sala ngote. Nous avons un ministère. Partage ton pain. Et les gestes d'amour pour nous sunga bandeko bazo zanga bandeko bazo kelela ba orphelin ba veuve ba catégorie wana nyonso. Les premiers nous devions être quelque part pour nous rotika biloko mais biloko toza nango za muke na be toza na sac moi ya toza na sac moi sucre toza na 5 sacs ya loso toza na semoule mibale de bida mafuta et na mwana kango za muke yango to sengi bino ndeko asepela za na misolo Nzamba pombola ye
et kotinda moi muke na yo pour que le 17 mai activité qui raté le premier tour le 17 to que nous kotala ko kabola na kombo na yo et pas bandeko bazozanga. Je crois que nzamba pambola. Merci beaucoup Papa Max. Numéro Papa Max yango beaucoup bengaye. Merci vraiment de répondre à l'invitation nanga. Vraiment je crois que tout la semaine prochaine. Merci na banonion sur balanda biso, merci na Arnaud Kamande, Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa Simona to ya robakenzama boy. Tout quoi ce soir. Bye.